côté le mélange, le but qui va célébrer la résurrection de Jésus, qui va célébrer nini? Va célébrer Nzambe, oya, Nzambe mba sexe taillé. Na kota mi pas traduisant ndeni yo Bible ni Bible ni ozo sala. La ça est là hébreu, Bible hébraïque. Yo loko ni ezoti donc onima mon ya pacte. Parce que Pâques c'était un nom, il y a une femme syrienne. Donc ba disciple ba célébrer qui femme syrienne. Jésus peut akenai mukolanga célébrer femme syrienne. Parce que mon ya Pâques ya moi ezongi na Nouveau Testament yo le bike non ezalate. On se comprendre. Yo ndozo comprendre ngati. Ngala on balance. To lokuta. Eza lokuta na oh là là papa tu es maudit. Tete babilo comme ça eza lokuta. Eza lokuta ni Bible ne tozo salela. Dala. Pas quoi na peso photo au lakisa. Mais on a la confusion par rapport au histoire qu'on a li felo. Bible le boye pas vérité. Ça quoi boye ça la dimanche. Vérité ni yo yebisa en ce qui est dans la carte Bible te to autant la Bible. Vérité ni no tali sango que est dans la carte Bible te Bible déjà li lobanza mais la vérité. Cela veut dire yo poza maudit so que na dimanche. Yo ndoza maudit papa. Dimanche que na dimanche. Na kina dimanche ne dispara dimanche olingo lo bani. La kisa dimanche so za na Bible. Te parler dimanche olingo lo bani. Dimanche za nzela nzambe te. Ya pourquoi jour nzambe te hein? Jour nzambe mutakaya dimanche te pona yo Seigneur toi qui na ba prière journée. Il faut comprendre différence entre dimanche et samedi. Et dimanche. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Et bonzambe, na bonzambe, Lola, Ezofuta, Simananto, Yakoloba, Kenzamba, Boye. To croyez, biso soit finalement ça zo c'est biso un grand merci na bande de réunion tout bazo la na biso basoutenir biso. Là je vois les pasteurs et fils amis si la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich et na filo mukwaya motema ya bivin c'est de homo depuis Londres pe na maman Gisèle lukelo motema papa Emmanuel et na Boston bonzambe na bonzambe yesunde Mosukisi Lola Ezofuta les man ne triomphe jamais Nzamba boto croyez les sous rapidement ça zo c'est la biso toujours na cadre ko informer bien na émission na nzela ya Lola tozo kota bien aimé dans les seigneurs lolo to ya minani azali moko ya bandeko to ya maye depuis kala hein depuis na Kazarema hein na émission Kaza live hein chez notre boss les PDG Blaise Manzam les grands visionnaires pe na Malise Manzam le lot azonge di biso du sous to ya maye depuis Kazarema ndeko azonge biso du sous et l'âge de la panosta donc tomeo kisaki bonzambe cette fois-ci na loye moté mais na maloba donc pelo Léo Futabiso shalom mon frère shalom shalom l'homme de Dieu ça va très bien bonne santé lilo bana bande oba monokala shalom tukumisi Yeshua mama nyonso asali pe ningazo bénir et plateforme oyo ya la voix céleste donc ya royaume susu on a batubaya oyeba nzela na malam donc te pesi bino ba shalom. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Olimo bo porté disparu. Et là on est tambolaki bien te depuis na yamba au serwa na Kazare maso combien d'années déjà c'est l'équipe au bimbedinga sur le lot. Attendez on moko na bisa a outi Londres. Ah oui, na Londres nice. Oui, donc ezanini eloni les kanaki olimo bo comme porté disparu. Mon anité, qu'est-ce qui n'allait pas? Au moni maramnio des aoles bien. Et comme un apôtre au chalia dans hébreu, il faut qu'on y ait qu'on la liloba. Pour Bible le dit avec la foi, il faut ajouter connaissance. Donc nous avons une université, nous avons une théologie, pour le droit de travailler à la télévision, il y a des américains, où ils ont Inspiration Network, donc et c'est une connaissance et mathématiques. Pour ajouter connaissance. Il y a donc la bunga. Na bunga pour la université, il y a Durham, na Europe, en Angleterre précisément, na Cilicie après. Dans une provocation moi sur l'article de Zarotanga sur dimanche. Pour bloquer un peu de temps dimanche tout na l'église pour bloquer un peu donc autour autant la théologie natanga na autant la théologie mais théologie un peu de temps la théologie il y a reine na biso donc place ba ça pas prêtre pour moni protestant ils sont anglais si ko ba na théologie na bango o ebimisa ka ba leader ya anglais ah bon donc ils ont rien à voir là le prêtre abbé ou comment
bon to bengo ka ba genre pour ba outil catholique. Donc yo tiki no église de rêve OK non nanga mwana c'est ça. Pour église rêve ou taper kuna. Donc les ayitang ba protestant qui ba to rêve ya liboso. Na kati ba catholique c'était anglais. Ba be oyo ka protestant. Ba protestant qui contre be chrétien ya ba nanyo ya ba anglais. Donc ba bima ba ça pe école na bango. Donc école wala siko ba ola kisabino nini o ezalaki na nini o ba utiliser lelo nini o ba catholique ba bandaki nango na nini oyo batu ba komo landa lelo. Donc révolution et ça la na histoire ya ba chrétien ba doctrine belé to ba ebimi ou bien ba te belé ba protester ba pentecôte pe ba obima na kati ya protester ba baptiste ba bimi na kati pe ya protester. Donc révolution wana tant bango nyoto ba ya na ba pays mususu ba memela ba tu ba discussion oyo bango ba gagner na ba doctrine na bango. Donc on peut toujours tanga te découvrir pe que na kati ya Bible na Exode 20 et Hachem Elohim aloba ki ebo priera samedi tandis que les Européens basala dimanche. Déjà babiloko moko eza historique o esala ma ba Européen babiloko ba juif ba bomi Yesu ba prier na bango jour moko te. Bango faut basala makambo na bango na ndenge na bango. Il faut que Yesu lui aller dans le monde entier. Et tant alobi ko prêcher good news ou bien gospel dans le Nouveau Testament ça a été. Donc on a utilisé au Ancien Testament. Mais moi l'Ancien Testament ils avaient créé par Babindel. Donc à ce bon côté ça va bien enseigne le. Donc moi on est provoquant yango. Donc abindenge bino ba Pierre ba Paul otangi yawa na Jérusalem na Israël bon memango wapi na Congo pour bango pe basala makambo bino botangi yawa ipa na ngamo maître. C'est que donc de hier na Congo problème de côté na cause problème ba colonie. Donc bateau ba coloniser biso ba belge bango siko na discussion belge tant que ba catholique ba belge baza donc ba portugais bango tu ba catholique bango ba yake pa ya Rwanzinga kuvu ba mema message ya ba catholique. Donc ba côté ça biso tu parler sur les royaumes. Un royaume il y a belge et colonisé ba congolais. Nyonso ba belge basala il faut plus ba congolais basala. Si vous avez un côté anglais, nous sommes anglais, ba nigérien, tout basala. Nous sommes dans un royaume qui est au reine vienne. Donc nous sommes l'écolo, il faut payer ça là-bas. Nous sommes l'esclavagisme, même ba discussion au bazari na ba protestant, ba catholique, donc le roi ba kabwana donc ba na Congo, ba kaboli pe ba congolais. Oh, il y a la doctrine catholique ba congolais balandi ba. Oh, il y a la doctrine ba mormon ba congolais balandi ba. Oh, il y a la doctrine ya ba nanyo ya ba pentecôte ba congolais balandi ba ba bandimi. Oh, il y a la baptiste ba do ba kabola biso ko agato. Si ko isa problème moko oh Yesu après sa promesse yé o abandi na biso ako mo isa ko perfecte biso. Donc comme ça biso peto. Pour makambo ngo ise beba ekota ba désordre na ba niveau ça ya au monde ba bandimi ya liboso boyoki ya ba Thessalonique bazaki ko checker be chrétien pas kaka comme ba premier chrétien ba premier chrétien pour que christianisme ezali na tango donc bazako checker pour ba vérité o euti na Israël l'interprétation na biso ba grec awa. Est-ce que vérité n'est solo ou bien basali ka interprétation na ndenge na ba so yo souci no ezami souci eza que église eza déraillé ezotamba na ba doctrine romain grec olelanda roi na bango juif Yesu. Comment ça? Na sens que babungisi qui juif na bango nyos mais na ba prédication bazo utiliser qui juif netto ba bazui un juif Moïse bateye bazui David juif bateye mais ce que tango ya Hollande makomi tozongi na application ya banani
y a ba grec na ba romain ne di yesu lobi yesu kenda jamais dimanche ba kenda sabbat Paul kenda sabbat Pierre kenda sabbat o nyo tout ça judaïsme o yesu lobi aller dans le monde entier de biso to prier na sabbat ba on peut pas prier sabbat mais ce qu'on a ba grec ba yo cha dimanche sikoyo to comme na confusion loko eza na bible était mais ba pasteur ba évangéliste ba to o minene loko ba landa dimanche wana donc mutu mususu soko aye nango ebimaka neti opengwe okomi na bancien testament o vérité foi tozala nango ezala ya makomi oyo eza écrit na kati ya livre ya bible mais soki ekomi ya baexplication oyo ekomi nzela bato eza so nzela écriture te donc ozala jamais na foi na baexplication ya bato fozala na foi na oyo eza écrire donc oyo eza écrire eza neti yesu omona mwasi oyo azalotaka makila asimbaka jamais bapaster na bapantalon nde tozomona masimbaki elamba asimbaki oyo eza 613 parole donc mwasi wana ayebi ke na kati ya culture na biso nzambe alobaki banani oyo bana mibali nyonso fo balata batalit mais bazala couvert par parole donc mwasi alobi non il faut que simba parole oyo eza na nzoto ya yesu nde na ozwa bomoi ntango asimbaki yesu atuni ete nani adérange ngai matuni nani asimbi ngai pourquoi parce que Jean chapitre 1 verset 1 au commencement était la parole et oyo ezali parole 613 donc moi c'est asimbango asimbaki DNA ou bien personne ya yesu alobi mutu moko asimbi ngai nani asimbi ngai nde mwasi yango abikaki alors on a ba doctrine européenne au bayela biso yesu aza mundele misu blé wa eza doctrine mo pour dire eken emema biso na nzela na bango parce que pour yesu azala nani africain mundu azali africain te azali pe noir te azali na race ya banani ya ba irakien parce que abraham aza irak na tant que irakien ezo dépendre sur le noir noir ezali groupe ya bato nyonso baza na se ya couleur babengaka mondele donc baindien baza bamindele bafrançais baza bafrançais baa mindele baarabe baza bamindele te mais banoir lokwa bamitiaka classifie na groupe wana ya suka babenga bacouleur wana nyonso eza likolo na bango baza banoir. Ok, merci beaucoup papa. Donc si je vous comprends bien, ok, donc autant yesu quoi. Dans natangi o babenga les messianiques de l'église aux église et vendent jamais na libanga yango mona ba bêtise ya ba pasteur musuzo omona ebele minene ou bien série ba komika mbala moko na buzoba et ça parce que ba kulandela yesu ça ba mais on bible le bara Satan maloko la ange ya lumière na la besoin ba comprendre na identifier babi Satan abima lokola ange ya lumière ça veut dire lumière pesa nae mais azati ndenge moko doctrine chrétienne isa donc isa net mais isa ya moti mais Saint-Esprit ça be fort pour bimisa ba les frères nzela o ifalaka ezala yo ba komba beloim kala isa ozala te bando yo kango bando ya na bato ndam batalit ozawo yo kango tozawo mona te mais comme bima ndam na bato pour Saint-Esprit de travailler pour zongi sabatu na nzela o ifalaki zonga mais dimanche pe faut zonga ba tu faut ba longa dimanche pour dimanche ça jour oyo ba prière nzambe ya moi ouais on de ba bengo san na anglais a moi day is a jour o ba do prier jour ba jour ba prier ba moi alors monde entier mon mana y compris ba musulman bango tu ba prier ka sabbat ba prier jamais dimanche et dimanche muta créé en Constantine donc loko wana siko ba pasteur okuta na pasteur nyos na yibi ko zo ba tu ba ya osala ba défense so poser ba question yo l'accent na bible na yo pour Exode 20 ba lobi ke faut prier sabbat observer yango pour sabbat eza éternel et puis l'homme soit sabbat différence dimanche na sabbat est saint ils avaient purifié bon dimanche
dimanche eza sainte eza purifié te eza premier jour mais eza jour oyo te oyo bino bokosambela pourtant bana Israël abengisaki bosambela na bino mais toyoba jour d'adoration mpe jour ya koglorifier éternel asenga bato boya kaka saba eza ya baproblème na bino te bon soki mpona kaka ke ezalaka ke na saba ndenge ozoba wana papa bajour an bamikolo nzambe moto akelango eza satan te moto akelango et pourquoi pas que esengeli tokomisa nzambe en tout moment nde bible ezosenga na biso ke non nous devons prier sans cesse yo ozotinda biso topriaka dimanche saba ou comment nazotinda te me na kate critique bakomi ke koobserve eza jour d'adoration eza dimanche totikela yango satan donc dimanche ekoki nango toprier te donc eza jour mo ndenge ozolobela ke eza jour à satan totikela yango baoccultiste bamagicien basorcier basala misala bango bakumisa satan yo okabela yango satan eza ya nzambe te omoni na kati ya omoni bato balobaka babaka temple ya saint esprit omoni yo etange temple yesu alakisaki aza mpe temple boma temple oyo abi en section de 3 jours azongisa yo poza temple fonctionnera na sabbat et musala temple wana selon vous selon écriture temple et fonctionnera na sabbat eza jour oyo d'adoration ya osenga te eza jour ya osala ba prière sans cesse te eza jour oyo ya kotombola la personne ta créateur okodisa ba besoin ba posa na ote na kata saba yango basala ngo eza saint pe saint pe purifié pour la yo tango koya ozotombola ka notre créateur ozoyebise tie mon roi mon bouclier ma forteresse jour oyo et puis eza na décoration ya prière nango rien à voir na église. Ah bon? Oui. Obi ke ba makambo bozo ke no kotanga ebungisa bandeko ebele nzela. Bon, nde olobi na sepe nango ebungisa parce que église c'est bunga kala nzela parce que ba européen bayela bango forme na bango. Bunga depuis kala nzela bino pe yo po yebo bunga ra nzela. Eza ko bunga te biso tozo ya poto tolongola batu na colonisme pour ba coloniser ba mema nzambe teme bozo ya na parce que yesu alobi aller dans le monde et ba européen ba bloquer ngo bazongisa na laboratoire na bango aller ba changer ba jour ya reprier ba changer ba doctrine le roi ba alpha au moins bien mutakangi miso avec tout son cœur you are alpha et omega et ça peut rien. Ça n'a rien à voir dans ma solo. Ah bon? Oui, et aussi la doctrine, il y a au Paul à l'oba qui est ici, banini, doctrine, ou bien culture, il y a na kati nzelana. Il y a moins Thessalonien, au checké. Pour boy, biloba, na biloko ya nzelana, ya batu. Alors que Congolais, Européens, mais là-bas, on a tout le monde qui est au nord, avant d'accord à boyer. Nzamba ebisa bandaka côté oui alobi no bando te mais il faut zonga na écriture alors na critique ndemtu eza instrument au bapesi mutu asalela ngo neti comme un électricien il ba outillage il faut utiliser soko zali mutu utiliser ba ordinateur eza ba langage na ba outillage nango alors la carte ya makambo ya HM Elohim il faut appeler ba mot clé au ko utiliser peut-être ba lipa au notre sala to buka lipa obi na kata mbuka au Congo lipa o baliaka so ngo sa sainte babenga ngo khala eza na identité ya Yesu na kati nde basala eza ka lipa nyonso te et soki e comme dans tango o Yesu akufa eza pe na lipa mususu yaka o yoka mona peut-être muke on ba catholique ba itisa mais les vrais na eza o mona eza quoi biscuit eza ba trou partout wa ba itisa on na tango oyo bobenga Passover ou bien j'espère faut en français traverser au bana Israël batna en Égypte mais eza au bilo bobenga Pâques c'est un démon il y a moi aussi des mois sexe na guerre donc pour notre to célébration Pâques beaucoup célébrer Pâques pourquoi parce que son côté il faut aller na Google au monde en anglais babenga ngo Easter Easter eza nzambe mobo ya mwasi nzamba sexe na guerre ba transfert yango na nini na o bobenga Pâques siko talaka jour Yesu akufaki eza totalement différent na non oyo babengi yango
les noms il y a jour on n'est jamais Pâques. Et le problème c'est que le pasteur étant enseignant, un rabbin, étant un apôtre, ça va bazo adoraka une femme au azali nzambe mobimba mwasi ya basirienne bazo adoraka babengaka Pâques. Siko yo talaka na Bible balobi bo utiliser image moroté bo prier monde des amukuse. So kotika na ba Google o cheka nzambe ona Pâques pour moni 2 Corinthiens 4 verset 4. Yo pona yo Pâques selon yo ni nous comprend pas Pâques. Pâques ezali d'abord c'est tout zong sango original et ça jour oyo bana Israël babima en Égypte et le père Adonai Elohim alobaki bobo sana jour oyo te bana na bino. Donc Yesu ayaki bobo sana te donc Yesu ayaki Yesu a célébrer jour on a lobate bocha jour na kufaki ya romona et dans jour il y a résurrection il y a Jésus n'est-ce pas tant on le dit jour il y a résurrection il y a Yesu c'est que yo mo peut poser la question oui et ça jour où Yesu pour la biso ba chrétien Pâques ezali c'est une fête chrétienne célébrant la résurrection du Christ n'est-ce pas voilà ce qu'on dit au lobby mais ce qu'on combo on a Pâques tu m'expliques il y a quelques jours il y a mutu o ya kufa qui parle moi c'est quoi mais aux autres se poser question de combo on a Pâques ezanini et uti wapi mais comment Pâques uti wapi to yebi déjà que d'aller que to célébrer mukolo Jésus na biso nzambe na biso c'est quoi qui bon OK ba chrétien ba to célébrer quand biso nyos que jour il y a résurrection il y a Jésus ma beza wapi mon frère yo côté le mélange le bi que ba célébrer résurrection il y a Jésus ba célébrer nini ba célébrer nzambe oya nzambe mba sexe tayeyo nzambe syrien te yo zo ko taper à Google zo tanga il faut mona ngo pour comprendre que o zo le ba Yesu akufi à sekui ça c'est normal to ko benga peut-être jour il y a résurrection pour ça quoi bana Israël ba kufa en Égypte ba sekui nde ba bimi en Égypte to ko benga on peut bon ce ko mo wana ce ko Pâques ou bien Easter en anglais ce ko moni jour wana kendo tale pa ba mindele au monde ba itisa ba maki eza nzambe oya mwasi abotaka ba maki eza nzambe oya mwasi ko ne ishta eza ba transférer wala nini na mo ishta ikomi Easter na français a Pâques c'est nzambe oyo ya ba est aza muta syrien babi Easter za original ba célébrer na nini na Syrie na Babylone aza nzambe ya nini ya sexe nzamba guerre au ba célébraka alors le problème c'est que ba pasteur bazotanga te ba prophète ba évangéliste na ba tout ba suki wana bazolanda biso tout temps tozaki to landa ka auto yeba mais Jésus est moko a célébrer yango te pour a célébrer yango te OK zela Yesu a célébrer Passover jour au bana Israël ba en Égypte pas que jour ya kufaki OK au bana Israël au babima en Égypte OK kobakas donc ce qu'on a yango eza lokola ceux qui mutuneta a bongwami eza lokola abimi en Égypte ce qu'on a traversé na kufa na vie donc ndenge mo payer surtout na kufa qui a sekwe to célébrer des résurrection mais résurrection ya Yesu mais pour mo wana pas Pâques nandimi mais mo wana mais Jésus moko a célébrer Pâques a célébrer Passover mais la Bible ba komi Pâques zela to verset moko papa zela tozu na Matthieu il va que ça traduction dans l'action de traduction zela ça va kasmalembe na ebite so mais ma biso na confusion ou comment yoka tozu Matthieu Matthieu 26 19 tobanika na Matthieu 26 à partir à 18 yoka Matthieu chapitre combien 26 tobani na 17 oui le premier jour de pain sans levain le premier jour de pain sans levain les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire où veux-tu que nous te préparions les repas de la Pâque? Tu as compris? Oui. Bah disciples bah tourner Jésus. Où veux-tu que nous te préparions les repas de la Pâque? OK. Il répondit allez à la ville chez un tel et vous lui direz
Le maître dit, mon temps est proche. Je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. C'est ce que Jésus a répondu à ses disciples. Nous connaissons Jésus à l'objet. Ozolanda papa. Jésus a répondu à ses disciples. Le maître dit, mon temps est proche. Je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils préparèrent la Pâque. Le soir était venu, il s'est mis à la table avec les 12. Je crois bien que Tosukawana, on comprend que Jésus est mon abimisimo pas katini ba disciples qui va célébrer jour en haut, il y a pas aux olobake au pays Bible gobi que mukolo bana Israël sorti bana Israël, n'est-ce pas? OK. Ce que Jésus a célébré pacte jusqu'au verso ezana ngande to komi en auto eza déjà na kata Bible. Au moins le problème est que ba bande on a vu ça ba africain ba komate. Ya on a le manuel comme ba colonie. Bakomate bino toko komanini oke Bible oke batikira biso to bana yango depuis kala. Bible ba juif au batika. Ba juif siko yo Bible nini ozo salela papa. Comme biso la confusion te Bible nini ozo salela ya ba africain. Ya ba africain. Alors, et la Bible moko. Au monde ya Bible monda to kanina on a ba Torah. Hein, tu es dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, dans la loi de Moïse, nous sommes papa. Yo boyango, ba Exode, ba Genèse, ba Deutéronome, yo zoni mangote ke ba koma. Eza makomi nzambete. Na expliquer très bien que au moni ba traduire ce sont des Français et ba Français ba zu en na originalité ya ba nani, ya ba juif et place ba cha Passover ou bien traversé, ba on ba traduire en na grec. Il faut que la Bible nous a traduit dans le grec, dans le romain. Bazoa combo na bango ba cha Pâques. Bazoa na nzambe mo ba. Non ni les autres qui sabango ke bango ne bacha. Et c'est pas quoi nous ba disciple ne mutu bazo lo ba non Jésus a lobi c'est ce que tozo tanga na Bible. Papa, ezalo ko ngana to lo ba lingala. So to comme na Bible to bimi Bible to bimi lingala to ke français. Tozo ngisu na lingala. Omoni si ko bango nde basala so ba comme na place oya ba cha traverser ou bien ko katisa ou bien ko bima na boumbu bango ba bengi bazu kombo musu bantisir no mango Pâques ole ba luka ni la kisi au moins que o ke ko tanga makomi ya nzambe zo bungisa bino ba lo ba ke ba o batanga mimi théologie mais ma bango pe na bubungi moke eza rien à voir sa théologie ni pas on a cette traduction ya Bible nda ko zongo na original n'hébreu na français ou bien lingala donc nde ba traduire les bino na ngana na trois na traduire na nini na langue originale de na lo ba hébreu donc on zomon le quoi na lo ba hébreu na yebi ke eza na ba mot le quoi ba alpha p oméga na eza jamais ni no langue ya ba juif yeso lo ba nazali alif petav si na ba grec ba utiliser ba juif ba cha on a langue pe ya ba compréhension ya ba peuple na bango alpha p oméga yo loko nini ezoti donc onima mon ya pacte parce que Pâques c'était non il y a une femme syrienne donc ba disciple ba célébrer qui femme syrienne Jésus peut akenai mukolanga célébrer femme syrienne parce que mon ya Pâques yango ezongi na Nouveau Testament yo lobi ke non ezalate on se comprendre yo ndozo comprendre ngati ngala on ba la sens ya ba disciples ce sont des juifs les biso to ba congolais to ba linga ba juif ba loba jamais grec donc baloba jamais ba langue ya batamboka mususu et puis langue o ya Pâques eza langue ya ba pays mususu donc so ozongi na histoire originale ba disciple ba loba Pessah moni mo na hébreu Pessah ya kokatisa siko ba traduire en anglais et comme Passover moni ba traduire ba siko tango comme na grec grec siko eche Pâques siko Pâques eza nango eza kombo mwasi mobimba moi si on a comme des Pâques à ça moi si à sexe mais ba disciple ba yebi ata moi na te Pâques pour za langue na bango te net biso na Congo to yebi na biso te biso peso to na traduction ya langue wana traverser to loba kat ko katisa ou bien ko bima na boum mais ce que moi na so ozana ozo comprendre net ba alpha oméga et bandi na français et yemba le mo na code ya alpha oméga ozana compréhension na ngote ça veut dire au kangam il faut que nous ayons une originalité. Donc, nous avons une église dans racine, place Babanda. Pour nous considérer comme juif, grec, romain.
ozo mais biso na mo confusion muke papa na nga de confusion ezate makambo ebele ezali est-ce ozo comprendre makambo yo zo loba nazo comprendre très très bien parce que yo tango ozo expliquer na langue mususu avec ozo bakisa deux langues so lobi ba disciple mais bango ba fetaki Pâques. Écoutez, c'est que ozo mema biso na ndenge ozo mema biso. C'est que Bible zo mema biso na ndenge. Oui, biso to tanga makomi. Te yo zo tanga o ba traduit ça, ba yela biso ango. Ozo yeba ke koto to tanga ba étude. Et là ba ndeko ke ba contesta ba nini mususu. Na bo son nom comme m'échappe. OK ba bana ko commencer ya ba Ancien Testament. Et là ba écriture et ben ya apocryphe. OK ba mona yeke ezotambola ndenge moko na makomite na makambo bana Israël basala te ba écriture ba livre ya mabe apocryphe ba longola kango on prend OK ezalaki nango malamu te eti batika biso Bible normal OK tozotanga parce que yo seki que tozolanda okoyoka c'est que au lakisa biso te ba match ba ligue ba passage muso ezana non apocryphe faut ba longola na kati ya eza ba biloko belé confusion eza te yo ndemo toza na confusion moi je suis sur la vérité dans la place à vérité pour aider corps il y a Christ et ça babylone battu bazana pour ça etamboli na bango pe malamu ya Rolanda Yesu battu bazana souci et puis bazana besoin vraiment balanda Yesu mais ba doctrine ne Bible lui na 2 Corinthiens chapitre 4 verset 4 et ça ba doctrine satanique alors on a ba doctrine satanique et ben européen va créer Nouveau Testament Moana ils ont créé par ils ont le Kuta oh là là papa tu es maudit c'était Babylone comme ça ils ont le Kuta et dans le Kuta ni Bible ne tozo salé là pas quoi na peso photo au relakisa mais on a la confusion papa risto ko tali felo Bible le boye ba vérité ça quoi boye ça la dimanche vérité ni yo yebisa en ce qui est dans la carte Bible te to tanga Bible vérité ni no tali sango que est dans la carte Bible te Bible déjà li lobanza mais la vérité cela veut dire yo poza maudit so que na dimanche yo ndoza maudit papa dimanche que na dimanche na dimanche mais dimanche lingo lobanza la kisaka dimanche so za na Bible te parler dimanche lingo lobanza dimanche za nzela nzambe te ya jour nzambe te jour nzambe mutake dimanche te pona yo esenge to ki na ba prière jour il faut comprendre différence entre dimanche et samedi et dimanche et ça samedi et ça ordonné il y a quoi adorer pe ko louer et na ko adorer ya ko louer qui la personne de notre créateur alors jour on va sengi bino bosalango et ça seulement le samedi ou le sabbat ko bosa de so ko kufi mutu nyoso o akufa baluba azani aza akena lie ya nini ya repos na yango neza kopema soki okufi na masumu okende na lieu de tourment soki okufi na Yesu nde okende na lieu de repos pour ozela enlèvement de l'église et être couronné okufa na masumu okende na lieu de tourment pour être jeté dans les lacs du feu après le jugement dernier. Déclaré qui a koufi. Moi, on repose en paix. C'est pas tout le monde qui se repose en paix. Il y a sabbat. Donc, si on a koufi, abimana sabbat. Si on a sabbat, on a jugé, na jour ya sabbat. Jour à sabbat, on a jugé jour à sabbat. Il y a eu jour à jugement. On a jugé quand? Obima na nini na wala kso sabbat. On a la jugé quand? Na intéressé mon frère. Ezaka dimanche. Pendant on a ya mort depuis Kazare, mais qui sont plus de 8 à 9 ans. Lolo zongelinga na moni ko bunginzela. Ya solo bunginzela. Très clair. Ba mot original. Oyoka mot. OK, yoko tanga makomi nzambe mabe ba bunginzela. Elos born tanga ya kazote ya biso. Maurice Serilo bazo ba hotel ya biso na ba 1984. Il faut que zonga dans une église va prononcer primitive. Pourquoi Maurice est juif? Alors il faut que zonga na banzela ya bandimi ya ba juif. Donc zonga na racine juif. Église c'est fonctionner na racine grec na romain. Alors bloc ba alpha et oméga. Et ça normalité parce que Yesu bimelagi un prophète. Alif est général et Jean Bakangagi Nananda un général de Turquie et tant Yesu Abimeleka bin Nazali Alif
azumba la mo ayebi ke un général aye ko libérer ngai alpha ngoloba eloko moko te azongoloba révélation moko eza na alpha te alors yesu alobi nazali alife ngoloba leader ya makasi et donc leader wana soki omoni église ebungisi bilei mpenza molimo bato bakokolia je crois même qu'on aura un deuxième numéro il y a Nignoyo, il y a émission yo. Donc en Pâques eza démon. C'est vous qui le dites. Église. Yo suko malembe. Tozunet que mutunet apôtre Paul na Bible. Jésus a kufina. Azo reconnaître que Pâques ezali. Yoka abengi Jésus que azali Pâques na biso. Na kota mi pas traduisant ndeni yo Bible ni Bible ni ozo sala. Ozo sala hébreu, Bible hébraïque. Bible hébraïque. Donc ça émission en français tout le bana qui est hébreu. Alors mais yo pour ça Bible ça en français. Bana traduire ça ba grec na ba romain. Ba osiko ba tchebilo na ba yozo lo ba Pâques. Bilo na ba yozo ben liloba ya nzambe keza bilo na. Yozo o lo ba. Dine Bible zo remarquer écoutez. Quand Dieu a témoin le mot qu'il a donné son fils qui croit en celui qui croit en lui ne périsse pas et d'après ba créton numéro te. Au monobi ton numéro te croit à lui Yeshua sera sauvé. Oh là là. Mo Jésus et ça fait ma bé. On a pas même 1000 ans. On a confusion prochainement na biso pour comprendre que okozo ngela biso sur lundi na kokozonga lundi tozana débat to sur longo très c'est très important de comprendre. Bien sûr que oyeli biso oyebi ozomona même pourquoi ba pasteur obino boyebi ya minene basala ba stade ba prophète banini bazobunga parce que et doctrine no batelemeli yango eza ba doctrine satanique et ba grec ba changer à place tout ba comment nino synagogue bacha église tant ba yoko na révélation a fait ba comment synagogue à Satan ba yibse ba changer ba bi non ce to église et obeba synagogue omoni synagogue ezali lié ya place au broke no yekola liloba ya Yesu liloba ya Hachem wa ezende ba place oyo place makamtu banda Yesu alba jamais na otonga église pour église existate abai na otonga kenesia donc synagogue yango ba Yesu ba okeka na synagogue Paul oke na synagogue et da critique ezebele mo ozobenga loi omoni mo na loi ba grec ba interpréter ngo loi mais original Torah eza loi te eza nzela Torah moana na hébreu ce que ba grec ba suppo yoko otanga jamais yoko Torah OK vas-y yoko otanga jamais liloba nzambe na ndenge na yo il faut ba grec bazwa licence liloba nzambe bataka na molimo mo centre eza on dirait que le réseau zange pas na yo non il faut le na molimo mo centre na molimo mo centre c'est ça oui pourquoi on dirait que place ba la question liloba na université place au route ba commission nzela au commencement liloba nzambe bonga bien autant na molimo mo centre mais au commencement était pas molimo mo centre était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu donc liloba eza nzambe yo koto muso ozobenga on keza démon non papa pourquoi ozobenga oza na confusion ozo comprendre définition ya partenaire oza na confusion interprétation yo ndo oza na confusion nga yekoli yango donc na docteur nango oyekela mais moi naza siko na molimo mo centre te molimo mo centre oza nango mais bible mais on dit yo oza nango te l'homme de Dieu bible komi na Jésus ye moi a célébrer Pâques na Corinthiens balobi akufi ba disciple même ba comme ko célébrer Pâques wabeza wana lobi ba itisa Pâques te ba itisa traverser ou bien Passover mais ba traverser za wana moment que bana Israël résurrection na bango c'est bon c'est quoi résurrection ya Yesu résurrection za kitoko alors pas que ça yango te oh là là et pour pas que ça mon mususu ça langage mususu ya pays mususu donc eza ba elombe ba bebisa même na komo Jésus eza normal te eza pas même 1000 ans le vrai nom c'est Yeshua Yesu derrière le temps Yesu pesa yango pour Yesu derrière le temps to so là forcément mo na y ngo ba liboko et ye pona ko sauver mais J wana eza liboko te eza lo mususu to si ça na verso hein au Paul azoloba Acte 12:4 Aujourd'hui 1 Corinthiens 5:7 faites disparaître les vieux levés faites disparaître les vieux levains afin que vous soyez une pâte nouvelle puisque vous êtes sans levain car Christ notre Pâque a été immolé.
nazo la à côté ba disciple na Jésus ye moko bazo be makama ba paka ba verset zebele attention aujourd'hui Jean 13:1 aujourd'hui Jean 12 et dans moi ebe parce que tokomi na suka to yamba invité mususa sa komiona je crois bien que ozongi la biso lundi suite nango eza na bande o balandi biso bako komela biso na mail to ba komela biso na ba numéro eza wana to préparer si gens très bien en tout cas on appelle ça inédit to solo très bien du début jusqu'à la fin l'homme de Dieu oya wuti na Londres to yambie du sous bomone kala merci beaucoup d'être venu papa merci beaucoup liloba suka na bande o bazolanda yo liloba suka na oloba liloba oyo eza lokola ngana mwasi oyo lingaka azolo yo zoloba ni olingaka ye mais mundele akoti na kati ya l'interprétation maloba na yo na mwasi donc ba interprète ba koza pe na erreur donc yango ngana ye pona ko aider corps ya Christ bazonga na racine na baza juif eza grec na romain racine na biso eza Jésus eza Yesu eza juif. Aller dans le monde entier ko yebisa bato banzela ba juif po bino bolanda banzela ba juif banzela ba juif Jésus to landa Yesu eza juif aye po bato balanda banzela o epesa mela to landa Jésus qui est le chemin de la vie et la vérité yango wana donc yango siko eza na banzela nini banzela ni yozo la c'est biso to ebinzela mo epesa bo c'est Jésus là et Yesu wana aza juif et là autant que je sais bien to yamba prochainement azinga vraiment à l'improviste na yeba kite que to so makambo ya ba park na ba nini wa lobi wana benga ka ba malamoro to monani donc je crois mais que prochainement to préparer ces gens très bien na o biso pe to yokola na connaissance o pe ba pesa biso et pas mentor coach na biso papa na biso odo mafuta to préparer to ya ko ya mo na ko na confusion ba nyoso na yebi on déjà batangisa dinga pe déjà ya mystère bozo benga ono ba momo boya ba juif ba kabal juif non batangisa nga pe ba mambe mais c'est quoi bien n'est pas na nga molimo santo te molimo santo za kabal ne hébreu ngo ba mystère yo mais yo yesu ba benga pe aza pe mutakaba nde a changer mai to so la prochainement ezaka luka pe na molimo mo santo ezala yo oge na molimo santo koma molimo mo santo eza bible lobi on dirait na molimo parce que comprendre ba bible lobi na foi ajouter la connaissance alors bino connaissance non ko ebungisi onzela o bakisi o balakisi on comprendre noir na biso yo tout bakisa connaissance mais ya yo ndire ebungisi onzela on comprendre noir dans la confusion eza la guerre entre ville ya saint na ville la bato donc bato ba interpréter makambo ya likolo mabe ya onde biso siko de faire éclaircir pour ba mindel temps ba obeta biso film ba mimela biso bible et ta bible ba mema qui va ba l'exception nzelo ko beta film za mabe prochainement à lundi nous allons je crois bien que au comprendre mais bande ko ba comprendre c'est la fin de notre émission merci d'être venu de la Panosta merci à vous tous qui nous avez suivis qu'on se trouve à la prochaine, j'espère avec le même plaisir. Merci. Merci mon frère. Shalom. De la